Bonjour, bonsoir à la ligne sur Métro Makengo Tapis Rouge TV. C'est moi votre humble serviteur, JPM de la presse congolaise. Babi Jires Makongila, Balobi Molobel Nabino, Lobela Kabino. Tous en a quatre émissions Nabiso La Découverte. Où il y a un artiste comédien. Voilà, je suis passé, je suis avec un artiste comédien. Où il y a groupe Chic Choc Loyenge, Mokitania, Vengadius. Kangi baza en pleine répétition mais accordé surtout ça à naie émission tout l'obélement moi ba makambozo le kamwa muki et puis par rapport il y a moi parcours né moi muki et puis ali molela biso qu'est-ce qui se passe dans groupe Chic Choc Loyenge ba misusu bazate to moni bilonga ba absence ba bilonga ba tebele voilà na peut-être ceux qui hérité jamba akofongola ngana zo artiste nanga bonjour Momo. Bonjour Ndeko boni kimia yope kimezali ne omonara voilà tout le monde saoudi pe baspe Maramé bien. Et là, c'est bien. C'est Crézan Nzambé. Nzambé ya apôtre miracle. Voilà. Moubala Mamé Élysée. C'est Crézan, c'est Crézan Ngasso Nazale Lobo. Et ça grâce à l'église La Montagne de transfiguration. Voilà. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à mon boss, papa Métro Makengo, depuis Suisse, et sans oublier maman Christelle Makengo Mbumba, Bambote Bele, famille Molasoko Mobimba, Bambote Bele Place Bozali, sans oublier les cœurs de l'homme, Irène Nda, éclairage public, Bambote Bele Place Bozali, Momo, Mekana Kolimbo, il a bisoté Koïb Sabafa Nayo, Obalandako, partout dans le monde entier, Momo, Kobanda Théâtre Nayo, en bref, pour toujours qui m'a toujours maming parce que ça répétition en bref pendant notre théâtre et puis lélo combien d'années na vie na yo artistique. Oui, merci pour la question. Nga bandi boulot 2003 si je ne me trompe pas. Na 2003 na umeli na musaloda na komeli et puis eza groupe na liboso na banda maramtu awa nga bena wa mais au moins Messi ndabima na Barça ne ba soigna et Barça me desala ndé momo grâce à mon créé sengi de asta dans la pente mon président na pc mbote biscali na London muta sala ba tutu levé au azabanga levé me créé sengi nze ngadia ngadios dessin animé kufaati voilà. Étant où il y a 2003, nous avons des banani parce que à l'époque je me souviens, kasi bazalaka ba Janify, ba Pofirenze, ba tu bili au bangakati à l'époque wana. Te na bangani, nga d'abord né là maître. Esprit no ya maître on l'a dire au banga. Voilà. Vous comprenez? Moi esprit qui maître déjà donc au banga na ça comprendre. Ndenge ba kisi, to na ndenge ya makofi, to ndenge. Oh. Ne tu fanya so muta ya selo yenge. Aozwae na makofi to na ba moto aozwa ngo bena morota kofuka ma morote morote nga kanza ndenge ba moto ndeza moto na kana ngo moto ezali ondi mauza moto oh bonga no na kufite na koma malili mutu so aza en vie makilezo tambola ana moto te mutu so akufi na koma malili moto na ngo vraiment ne na vandi na pe na moto yo po na moto wana voilà. Voilà, chers internautes, sur l'andabiso qui me monnaie en panzanteke, balobi, bon continuez à s'abonner à la chaîne Abiso Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Babi, bilingue babozon, quand on a la découverte, balobi, donc. Babi Gigi Tati les princes de l'Espagne, la vie Munzangola, na Daniel Poit, Bambo Tebe, parce que vous allez famille Mola Soko Mobimba, Momo, Lelo, combien des années la Katsa Groupe Chic Choc Loyenge? 2028. Voilà. 2021. 2021. Voilà. Donc, nana 19 ans de carrière au sein du groupe Chic Choc Loyenge. En plus, nous on a le moitié. Non, on a le moitié. Et ça, la conde temps, au moment où bateau yo yaro kuta balongwe, et ba ina simano balongwe zakaka. Qu'est-ce que secret nous alani autre la rara na mouvement ya Chic Choc Loyenge? Oui, merci. Nena so moment que question mon tourner d'abord, so na kuta banani. Nakuta masana succès ka songo mfinuka Panama mninga Patrick Nzapa nakuta tekewe longa kala wa baba ancien combattant nakuta Zizi Mundeke nakuta vienanga Pofirenze les parfaits de bonne odeur la racine pivotante nakuta vienanga Janify Mubiala la seule personne à qui moment de tourner à l'ongoli Chenex na momo lata obanga momo un jour biso doza te bino bat bozala. Et puis aujourd'hui, il y a un moment tout le monde. Et na banga bango nini? Nazako ta bango na télévision. Na tala bango na TV. Tala komi pembe na bango ba mi ba le rwanga. Na banga bango te na respecter takande bango. Yango na ba fongola nga motema ba lakisanga musala. Ko banga c'est trop dur. Donc pour
Voilà, Momo, lelo, tout en quatre groupe, aux en quatre groupe chic choc le aux appé parmi les chefs. Parmi les chefs, les lots, aux grâce wana. Momo, wana, les habitudes, tous les journalistes, de tambola, tout l'andelaka, tous aura information. C'est comme si groupe chic choc le yenge na minute où azana baisse. Groupe chic choc le yenge, succès où ezalaka na groupe chic choc le yenge, ezali suscité. Ça dit à quoi? Bilon baba chef bo kamba yango. Pourquoi chic choc le yenge, ezana na force wana où ezalaka te. Te, omoni chic choc le yenge, nan ezala na baisse te. Baisse, tu es bangote. Momo beso azate, ba bazaba au travail. Brava neke bandeko to sara na bon, to na ba venu so ba janit. Le bazara soutien, ba succès ka son bazara soutien. Mouvement zali. Bref, so biso mouvement, so to comment na baisse. Chaîne Mounen le roi antenne A, a go garder biso tilé l'auteur. Combien des acteurs au baza koni ba sara pe banzonjing ba ya antenne A. Na ba $300 na bango na fin du mois. Ba zo bangotin. Batala ba combo na bangotin. Batala ki musala o to na chic choc le yenge. Vous comprenez? Président Abson Ngadié Ngadios, aza eloko ko prouver te. Asala marambebele, abimisa batu, ba musicien, ba théâtre et puis jusqu'à nos jours. Moto aye likolo na ye na habité. Sur azawapi. Pour ça moto nga lobi ke ya likolo Ngadiaja. OK. Ba benga peut-être na banque centrale, à sa publicité il y a banque de monnaie. Au sala ngote, c'est pas donné à n'importe qui, à tout le monde. Ngadiaja sa ba publicité ba avion. La Chabert. Hein? Aujourd'hui, ça m'a rebellé. Laissez l'artiste et comédien Oyo. Soit aujourd'hui, idée au salon de coiffure. Soit au dessiné Ngadia, il y a une mur de Badbaoyate. Faut dessiner Ngadia, il y a sa référence. Quand on dessine un mur, on dit, hey, quel est le salon de dessiner Ngadios? Dans sa référence. Mouvement Ezara à côté à Alaki. Départ, partout, même dans la famille, côté de vendre à la départ et à Alaki. Bobo m'a dit, son mot à Kouféja départ. À la famille Panzani, pour y akufagi. O akei o patikali ya tikali. Bato nde bakenda inde bazinda. Biso to ali preuve ane ke chaîne na biso ti lelo to ara fidèle. Le 21h30 biso to ali. Bon ya o le cap. Question mark. Voilà, cher ami internet, Momo Bokinenga Lobina zo Panzante Gazo Limolela Bino par rapport à la question au Bobaki Tunaye, Yangona Tozo Tunaye, cher ami Bolanda Bissou, la chaîne Epson Metro Makengo, Tapirus TV, j'ai dit un grand merci à tête d'Endaï Maboko Bank, Moté, ma maman Rachel Fouta Bambote Belé, place aux allées. Voilà, bien. Voilà, Moto Alingaba, toi Lingaba la thé. Dans Yéna apôtre miracle, même morphologie. Alingaba la thé. Son apôtre Mirazate, qui est pas Mamé Lisée. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer à Momo, Momo, mais quand on a là-bas, poto partout dans le monde, on a une chaîne Epson Metro Makengo, Tapirus TV. Momo, n'est-ce pas une antenne groupe Nini Oza, la ramasse qui bâti, ils ont les cas. Yo bigate oyo et banque ça chic chaque loyenge. Te loba fait. Nabi na o ta la papa. Mo ko la partie prité. Nabi na o preuve aneke. Au moins ba groupe wana. Jogo président bango voyage comme libanda. Ba ota bango soutien. Oh. Ba ota la nani batala ba président na bango. Siko biso batala ba président te batala ande ba Momo, ba papa Jonas, Belonga Kala, ba petit biso ba Brenda. Vous comprenez? Ba DS, ba Moza, ba Prado. Papa Sabalo. Papa Sabalo ne bala. So ça besoin papa Litungu awa. Kuna zarati. Vous comprenez? Petit amso Sandra Moania, batala bomba Lisa. Yo za na groupe mongote na antenne ay bank sanga. Te ko banga c'est trop dur. Tout ça na yebi batu bango pe basala musala bien, mais ko banga c'est trop dur. Tanga ta de groupe mo na basala musala. Moi ba groupe onyo se lega na antenne A. O antenne A tika ba lega ti lelo. Basala musala bien. Bongisi, comment banga? Kobanga c'est trop dur. Basala musala bien. Na kobanga ende moto. Des groupes. Si on a des groupes, na tiki groupe na vient au moins neti na lingara ete. Ya on a lobi no boy. Ba groupe nyo se les gars na antenne A. Même na mama Zozo, mangaya yebi. Les gars mazake. Vous comprenez même ba maman mamba yebi ba Joël mangaya. Ba yebi on ba mère na biso ba Masiska. Ba yebi makambwana. Kobanga chic choc to banga ati. Preuve neke biso jouera bana bango na ba président bango bazali. Vous comprenez? Pour pesa biso de mon ba frère on était papa. Groupe bana ticket. Hein? Président Zarate azane libanda, mais biso bana kandi to saka ba zizi munde kebe longa kala. Papa Jonas kanga na coin. Brenda beta 6, des beta 4. Ça va lo kanga na 5 wana, petit mso bi diamant tema na 7. To maîtriser bango.
Vous comprenez? Vraiment. Ma félicitation, coup de chapeau dans le groupe Chic Choc Loyenge au président à la raté, mais bon, bazo bunda, bazo travailler comme il faut. Tout le monde a rabé longa calme, papa Jonas, tout le monde et belé. Voilà. 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 Donc un moment, qu'est-ce que mon boy fan moko tsengana tuna abi aseplaka no makasi abi alela yo fort. Donc nete so na kotanga komo na ye tanga komo na ye Lisette Molasoko abi aseplaka no makasi. Mais abaki na tuno question oyo, pourquoi Momo azalaka vraiment mingi na banzonzing ti? Ouais, merci Lisette Molasoko. Et merci pour la question. Je vais répondre au boy. Au moins, boulot tout ça là. Boulot est comment moi côté rimo boy. Soko landi bandeko ba sala banzonzing wana. Il y a bien baali, il y a faux pe baali. Soko ya fwana batondi sa place comment? Le fait que elongara la mutazo qui copa filmer, elongara la azarana Jonas. Elongara préféré benga Jonas, ka benga Momo. Et l'on a préféré bien gagner petit dans HD Meka qui a bien un diamant. Moi je me demande comment. Oh en réalité ça monte ne si canaille. Vous comprenez? Et puis netinga na moi na maman pe et comment ka moi marque roya bo memi babilama ne belé balarmo bo ah otara mbongo so na ki ba ben ngomo japonais ça na toka na ozwana ngango. Si on a côté la porte miracle dans l'église, le bureau, dans le au monde lembi. Vaut mieux que dans l'église. Dans Nzambe, Nzamba au foule qui s'en rapidement. Que dans les places, moi, je gagner le mois, je vais parler et décourager. Mais, et ça, c'est secret dans le bon mais moi, je travaille dans mon tomorrow. Je suis producteur. Azara déjà travaillé dans le bateau. Bateau ya bimisa ba ina kiye. Babona bangoye bakomi ko finga ye. A solliciter nga, a solliciter pe baninga musabi momo, boya to travail na otanga kombo na été. Tant to bandaka bo mona. Aye bani pe chaîne pe kala mingité. Bo mona momo. Ne to sola ine mo na mai to soli ne bien. Par rapport ya bandeko mususu. Mais bandeko na pe so ba bengi nga kopeli na jouer na nga izanga ba benga. Nga na kokete na landaka ba film te. Na poa na ngate ba petcho ba bimi lelo ba 3 mois kaka wa o mo landela te na antamina mo eloko na ndeti ba petcho na zolo ba bimi lelo ba subi makambo oza ko ndima pe ki seza na sima ya bato wana to ezaka travail ka bon ngalo ndena na bona mi benga wa Undertaker ngandima no gwate ki sino na ndima ngoti na monde théâtre ne banzonzi wa ki seza te ngai momo na ndima kisite oya kotia kisi etali na Nzambene ba o banda kisi liboso tala lelo baza wapi tona ba vie musu to ba biso do ko la papa o nanda ko ne ba melati chaque soir mais banda musu ezaka subo lelo suna madesu na 16h ti lobi si mais nda musu ali nda ko wana to yebi nda ko Jonas ba ne ba melati na soir musu papa na bazaka na mbongo gwa mais mo na papa na lobi akufi ba na ba comme na ba 16h 17h ba non ba bota bi ya mikie ya ba 5 ans ba zui chance wana ti po anini nzeta lipela aza esoufte source ya mbongo wana ezaki mabe or soki source eza bien mbongo wana eumela ata moboti na kufi mais mbongo wana ba ni ba bénéficier nango o asimbaka kisi etali na kisi na ye mais ngana oteya bango so osimbaka kisi tika na kisi na tina ti kisi nga mona mutu déjà bi bonde na za boye fona ke bare mère na nga lelo nga fona zwala fona teka lopango akenda kota kenda ko simba kisa sala accident kufa akoma kutu te mais lopango ya linga teka etikala on se comprend donc nga mona tina kisite nga d'abord na onction moi makasi nga liara bandoki voilà cher ami internet boka ndé moment zo pandemie nenga zoloba par rapport ya ne ba mituna oyo bozo tuna bo bakito tuna Elisette je pense aux réponses à moment nenga Elisette kala mingité au mona momo na fongo isko motema to soli bien na ndeko na yebi kaka na otanga nga pesa lo tia panda lekechu leke tu vas monter belé voilà balobi leke tu vas monter belé place aux ali voilà moment tout le monde j'étais absolument moqué dans l'émission la découverte na habité na kata coupe Chic Choc Loyenge nengo morozala nengo za mabanta ki chef p aux en kata coupe Chic Choc Loyenge tant au moment ba départ
ya bato mosusu oyo bomona bazaka ba pilier par exemple na kotanga komo neti ba Mami Jokisa ba Shogun bazate et ça la ronde. Oui, omoni séparation ezaka nango biblique hein. Ba ba yebi Bible ba yebi Nzamba permettra un jour l'autre otambola l'autre samba troupeau na ba nyama na ye Abraham pe na ba nyama na ye et dans Genèse chapitre 12. Vous comprenez nga simba goater. Genèse chapitre 12. So banyo omona Abraham a vu l'autre. Le roi ba nyama na yo na nga ba oyokana te ba obunda nzela to kabwana ba nzela. Yo kende na gauche nga kende na droite. L'autre habité nga pe na oya na droite. Abraham yo so ye na droite nga lokende na gauche. Tant ba kabwana ki kimi kotaka nango. Et logo oyo ezaka mabe ezasko division. Division après division et memara haine. Vous comprenez? Haine et koti jalousie payé. Après mutazuli kanisa okendo sala muninga mabe. Wana sobo se diviser na mutu. Neti nga ponde so ateli ne tozabo so to yokanité. To se séparer na bisoti. Côté yo so ke fait menga na kinanga 24. So ye wuleri nga na presque ça vous. Donc côté yo zanga na oya te pona so na ye to bebana. Là c'est la séparation. Mais division de ezaramabe. Bandeko to sagi na bangwana ba bandeko pe ba yambanga na koza l'ingraté. Ba yambanga na mouvement ta na ye. Ba motivanga pe. Ba binemi na ngate. Mami Jokisa. Mami Jokisa na Moshogo. Ba yambanga ndenge pe ba succès ba yambanga nga ndenge pe bango ba yambagi nga. Ndenge pe Zizi Mundege ya yambagi ngai bango pe ba yambagi nga. Ndenge pe longa kala tatu mutombo ba ma viokele. Ba vie de l'eau pour na kuta bango. Ba yambanga ngai. Et puis lelo bandeko tangi wana ba zesu na bisote. Et ça problème té likona se sangana té. To kaboni ga banzela mais na yebi ke bango pe ba na musala obiso to salaka. Donc baza batonga na yebi bango très bien na rozala ingraté. Voilà. Voilà, merci beaucoup Moni Momo vraiment Alimboli qui est très intelligent. On s'appelle vraiment la ndenge au répondre vraiment par rapport à la question de Tunio Momo tu commis vraiment na souka ya émission sur la découverte. Na invité sur Kolobani ni par rapport à émission puis ba dédicace na numéro de téléphone pour ba fan pe babaki. Momo il y a des photos to zoaka été Momo au petit numéro de contact na yo bazola nous partout dans le monde entier. Voilà. Oui, merci. D'abord, on a chaîne Oyo. Merci dans mon chaîne Oyo. Métro Makengo. Soyote. De nonom benza de Bruxelles à Moningate. Soyote. De Mimimboui extra large à Moningapete. Soyote. Tete Bikindu de Moningate. Na profité on peut s'amoter na masse na Jackson Sarakawa. Le bogo il est Sarabato Bakata Kayangote Kalamini te makolela Nzela. Les jaloux vont maigrir. Ah, parce que les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont maigrir. Donc, Kalamini, il y a des Ngonga. Ngonga, c'est Koki, Ataboé 700. Le reste, Ngonga Nzambe et Beta. Mon Ngonga Michonita et Beta. Ngonga catholique et Beta. Tout Baranase. Bayoga Ngonga Likolo. Mais tu dis, 5 heures déjà. Ngonga catholique. Donc, Ngonga les Obeta Kalamini, arrivé à Jackson Sarakawa. Donc, il est CP là. La Pessimbo de Namas, c'est un succès Kassongo. Atika, un succès Kassongo. Yebenatika ngate donc wa pena mutu nanga petite sœur nanga Olga Makafu mobile héritier Ngomak Jackson Kalamini taoya sande to soleil kaka et lokane zatana sima et ça nanga bien la pesi mbote na sœur nanga Emily Katondi président nanga ngadios asta mudala pants via sala batu nyonso la pesi mbote na bandeko nyonso za mona chic choc loyenge ba auto tikana ba bactère fidèle ben fidélité la pesi mbote na bato baza fidèle na chic choc le yenge ya ngadia dans ngadios la pesi mbote na grand frère nga Hippolyte il est passé à théâtre kuna mais est-ce ça na mindele biso ça makila so na keka kuna na commencer na mindele tant no songa so elonga kala osana no to sangani so pe to kuta kuna ne elonga kala na bende pe na o mindele voilà so pe to kuta kuna na DS o litungulu o Sabrina na bendi ye kaka la professeur sur pesa mbote na na bosani nanu et maître Blaise quoi judoka équipe nationale na bossa de massa nga Francis Rokudan o ce qu'on appelle la judoka bato na saka na bango massa nga Francis Rokudan massa nga maître Fabrice Louvoezo na pesi mbote na nonom benza de Bruxelles na pesi mbote na tete mapu ya mimimbu extra large moi ça muleli kona sendenge moko yazali kona sendenge moko extra large wala pena to saka saka na ye na pesi mbote na mutasuka Nzambe Jackson Oumela au mérité check 081 14 64 815
081 14 64 815. Nazara bureau te. Ngamoro bureau, ngamoro moyambi. Check.